18 ans la bomba abondante na bandi na tangelo na bandi ba faire nanga le 25 ans na pétrole premier maswa na somba na 30 ans maswa maréchal Mobutu deuxième maswa na sombi na 32 ans bateau pétrolier ezali na chantier naval ya Boma 2,8 millions comment na salama di ba ki vérifier na chantier naval ya Boma na nini wala tanzu kabila zala na wapi tango na bandi ko produit ba 5 titres na Boma na ba 2005 bateau ya liboso na sumi bateau ya maréchal Mobutu ezali na port à RVF na Kingabwa deuxième bateau kasombi salama de awa na loi na bateau pétrolier tatinaki yango carénage na chantier naval ya Boma ti lelo eza wana salama de na Boma na mbula nini ba 2004 2003 2005 bato na bapesa nga bambongo batanga bakomona bango bazalaka wapi Loa Sokoko mwana mboka nayebi ke bandeko ebele bakotala biso baya bienveni vangasele baya odilo mampuya bazolela Mathieu Bonche ekoma na Luanda oyo yambela biso ya Laurent Sokoko en tant que journaliste naye kozwa information na source avec l'émission qui est Laurent Sokoko. Merci beaucoup à notre DG le plus compétent Jean-Baptiste Kongolo Kabila, le DG de DGDA azotala biso. Merci à l'émillionnaire congolais Arsène Toya na Bosanité la joie Amado Pichuna, femme très très forte. Message ni européen na ba congolais nyonso ou peut-être bazo chapé doute na contrat ozolingo signé yona ko fiolomide na quartier latin. OK, na komeli quartier latin lettre nazo zela à répondre nga tout kutana tout ça la contrat na produire arena. Deuxième concert ekozala Ferry. Troisième, ekozala Fali Poupa. Il y a les sous-formes et à bango pardon. Nous remercier bango. On remercie c'est trop dit baza ba homme d'affaires ba perdre d'équipe. Baza ba homme d'affaires ba perdre d'équipe. Il y a les sous-formes et à kosenga bango pardon. Sotan o sala bonzo bangate kireba bokechu ba roya on peut bisango. Ici yo azo continuer de sous koloba. Quand on sous avant ba concert on attend sous mingi ba prison. Je te garantis. Avant ma concert, on a mis des prison. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de Paris. Et puis, dans le bac, il y a une émission, on a 5 kg. Comment il a arrêté? Parce que besoin qu'il m'a arrêté. Ah oui. Quand il a un message, il a parti à l'homme pour attendre. Mais ça qui pour la dire quoi? Ok. C'est-à-dire que la méthode qui m'a mise en garde, nous devons attendre dans les réseaux sociaux. Parce que je suis un héros à mensonge, mais le coup là-bas, on a lobby qui va continuer pour tanga. Dans le lobby, on a Hippo Waïsa, ou les cas d'Angola, ou Yubisinga, ou lobby, ou les cas réseau subi, ou les cas d'Angola. Dans l'édition, dans un bref délai, il faut voyer, on sait un pardon. Je jure au nom de Dieu, on sait un pardon. Parce que dans un réseau sur le plan juridique, la péquisi yobi, au tanga. Il peut avoir ça pour un pardon. Yami Balé, et so, au conseil un pardon. Dans le bac, il y a mis la chembon, on a angé. Et so, au sein un pardon, mais vous en avez trop tard. N'a qu'à tapisser. Et so, ma colucayo partout. Et so, au sein un pardon. Il peut avoir ça, au sein un pardon. Dans une de nos le quoi, il faut contrôler YouTube. Où est la première émission? Toujours à 45. 45. Où est la première émission? Tous les combattants, où est-ce que tu as pardon? Pardon. Pardon. Je te jure au nom de ma mère. Au tombeau, pardon. Au conseil pardon au dombo, au nom de ma mère, au sein pardon, au nom de Dieu, la émission au sein pardon, au conseil pardon, on t'a bombardé à l'école de Maël. Bilobo, il y a une atteinte à la bibliothèque. Tous les combattants, on a tout un combat, au conseil pardon, coup sur coup. Bah, on a fort, la nègre, bilotou, on a monté ma 4
kachere okosenga pardon soza moto makasi lekaka na télévision finganga okosenga pardon. Je dois utiliser mécanisme tout pour mettre fin à mon système de combattant. C'est mon langage. Avant qu'on s'en arrête, on va la sous-souter. Et on va la terre, on va combattre, on va la terre. Otobo, otaki kombo nanga, parce que otaki ngango nako, au moins on va se loger. Yo, il peut aïssa. Et so, au moins on va mourir. Dans ça, ce qu'on a besoin, c'est un mouton moko makasi. Ou alors bien on a mouton makasi nga jido kanga kache. Les gars la télévision finganga, au moins on a chef à musala yo. On peut regretter. Parce que l'avocat n'a pas censé accuser les solutions. On dit tout à l'heure, on va la savoir bien dans le Congo. On dit qu'il y a la police qui met tel, a bien on attend en communauté, mais les gens continuent à essayer. Mais ça a raison sur tous les plans. Dans une occasion, on tombe à ma casse, à l'écart, à Finanga. Au moins, on a ça là. On a la moine à Luanda, à Koliawa, depuis 89. On a intimidé Nati. On a banni Sangati. On a collé dans Massas. On a collé dans Massas. Mais nous voyons bien moté. Nous sommes pas dans les jours. Otombo, Ipo Waïsa, Eso, Nazolu Kamosu Sabima, Bokomo Nabaché. Nyama. Bokomo Nero Salabino. Et puis notre trois ans, et qu'on corrige ma combattant au sous. Et qu'on corrige ma combattant au sous. Dans le but, Motabomani, à l'école à Maël, Koyaku Kombe. Oui, ça va que tu as ça, tu n'as crié, Koyaku Kombe. Bakundol Bafitantaka, Bokomo. On se retrouve la semaine prochaine, mesdames et messieurs. C'était le Messie Laurent Sokoko face à Mathieu Bonchier. Donc, on est la première partie. Bilomoro Boyoki, sans polémique, sans parti pris. On est là pour bien travailler. Toujours Elenga Congo Télévision. Et pourquoi pas la RTVS 1, Makamaba Combattant, Sokoko Azoloba. C'est première émission, deuxième Ezali, troisième Ezali. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup, Laurent Sokoko. Merci beaucoup. Bye. Ouais, bandeko, boko toto solo là. Boko to bandeko nangai. J'espère que émission est bien. Boko to bandeko, boko to solo là donc makambo eze belé à solo là. Beaucoup de beau partager, c'est vrai, dans un peu de problème de connexion, mais il y a un côté de quoi, c'est que tu as un loba quoi. Beaucoup de l'air est grave. Plus que même grave. Beaucoup de bandeko, bon. Vous comprendrez que le bata Maserati a l'obi et so pas yo téléphone on est kataka faute na ngate na ebité lela nini. Mais beaucoup to bande ko ngai merci mingi de bozo kota en tout cas parce que na yepenza pour la au mona ba aventure sur les kaibele mais peuple na biso bozala na beaucoup na distraction te. Beaucoup na distraction te, beaucoup ta poto sur la bien. Par rapport à makambo bozo mona mona ba média parce que ezala bato mususu na information tozui parce que na moni bako bato mususu bako mo mpekisa muto atanga kombo na ngai te oya kotanga ngai akomona ngai petit sokoko ngam tla bengi petit sokoko bande oya zi message atindele ke e soit bengi petit sokoko parce que tolinga to fanda to kota bozo manete mais na sala yango nanko na bengi petit sokoko. Bon, alobi muto otanga kombo na eta omone akomone eloko komela na la tangie mais objectif na ngai eza plus kolobela ete. Objectif eza plus peuple zairo beaucoup na kati ya distraction te. Parce que eza na ba problème o eza sérieux na mboka na biso. O bazolinga ba distraire diaspora. Bazo kota po ba distraire diaspora. O nyoso bozo mona petit wana sokoko azoloba loba wana eza distraction. Alinga longola bino na objectif o ya biso ezalaka ya détermination pona ko dénoncer côté mais occupation a côté bino na ba aventure na ye nazo tanga kombo na epoko miya kanisi ke soki mutu atangi kombo na ye mapate ko kitela ye yango na sali na kanda na koloba petit sokoko mythomane tout droit
nakana ikaka ndule kobeta te mwana ya mama na mbulo ya yo obetisa musique baleko bino moko bozomona ke bazolinga bame toyebisaki bino ke azomema bino na distraction. Le 8 juillet peuple zaïrois bino moko bozomona momoni makambo azoloba wana eza makambo oyo bato na ye ya Kinshasa bapesi ye na bato na bango ba kofi po ya komemela bino distraction petit sokoko. Le 8 juillet ndeko na ngai mobiliser po musique oyo ya un père oyo eza na producteur nango eza Chilombo na Christian Tshisekedi. Ndeko na ngai senga congé, il faut qu'on frappe. Au moins si tu frappe un père wana. Boye ba ke to frapper na no petit sokoko na bato ya gouvernement. Tala bato mususu. Mutu azo bela maladie ya liboma périodique. Petit sokoko te parce que to bando ke nene na respect to lobito tika ba distraction. A olingo mema biso na distraction mais na ko répondre ye. Petit sokoko. Ya lobiki oya kotanga komo nanga ko tia bamo. Yo za na mbongo yo. Petit sokoko oza na mbongo. Bande kona za ko yebisa bino place ni ba mbongo na ye utaki oyo oya tindaki pona basomba ba oya basomba kara. Nazo pesa bino ba révélation ango. Aza muto abela ka liboma périodique. Pone bozo mona naza en pleine crise ya folie. Mais to ko répondre ka na folie na yoana. Tango akokoma normal, akoya ko comprendre que na folie na ngando debo bando tretenga. Yo petit sokoko yo. Yo okende koloba ke arena ekobeta mapo o décider. Tala mutu ya liboma oyo. Bande ko boli misanga lelo na oke parce que mutu ya liboma makende na liboma. Okende na ba logique mingi te parce que tout le monde to na ba logique to lobi to tikaye mais tout le monde ki azo kende loin. Petit sokoko. Yo bela ka liboma périodique. Mutu nyonso ayebi ba utu ko signaler biso ke ndenge bomoni boza en pleine crise ya folie. Oza ko annoncer même que concert ya arena ekobeta na oza liboma okanisi awa eza na place ofanda kawana na nganda moko ya lotoko ya nini ke okotia concert ce soir kaka lelo oyeba te awa pona ko préparer concert senga même 2 ans 3 ans même une année tala mutu liboma oza na kati ya monde na yo o petit sokoko na mbulo ya yo ese okoka tout droit kaka mwana ya mama okokoka tala bato maboma o bazo kota tozo respecter tozo tikelo tambe na moni ke ifona ke ngai ifona kende na usikonde ngwana ngai na okende na o petit sokoko ngai soko olinga na o guerre comme yo lobike wa kotanga yo kocha yo zala mbongo yo bandeko mbongo bomoni sokoko atindi akiao bato nyoso bazana Angola bayebi koma ba transfert salemaka sokoko a escroquaki agence Yande Konabiso, comment il s'appelle encore Gauthier. Oya Sakanama Tonge, Bandeko, ya Bruxelles, ba yebi bien. Bandeko, bon partager na bisabino ba aventure ya sokoko. Ndeko na biso Gauthier, azan deko ya Sakana agence na ye awa na Bruxelles. Sokoko akendaki kuna akeko na agence na ye ya Angola. Bolimisa ngai parce que na mona moi lumière ça moi Jacques. Sokoko akendaki na agence o ya Gauthier Angola. Ayibisike alinga tinda mbongo na poto. Boyoka escroquerie à muto azo tele maboka un piaquer comme ça, mythomane. Akeko bisa bato agence wana ke nazo tinda mbongo na poto me boyebi ke na ana bakwanza. Donc botinda mbo pesa kuna mbongo nga nazo yela bino bakwanza. Batuni garçon azayi kuna a pied confiance. Ça veut dire gérant o ya agence ya Gauthier na Angola a pied confiance. Parce que au moni na Angola ba transfert mingi sale mahana molili bazaka na ba bureau tie. Ezaka to bengani boya to pesa ni na pembeni parce que ba agence ba ya ba nini ezaka lisute. Ya ba transfert. Garçon a pied confiance.
azui code apesi awa na société nani na entre nani na bureau na bango ya Bruxelles andimi ke sokoko apesi mbongo bo pesa kuna 34000 sokoko petit sokoko bande ko bosa tout bo partager comme les petits sokoko na mbulo ya yo esokoka mwana ya mama tout droit na kanai kaka petit sokoko na mbulo ya yo est-ce que yo koka le 8 juillet bande ko boya ebele bo négliger te makambo bozo mona ya ba petit ya impère wana ba buzo ba nyonso wana ya gouvernement na bino occupation eza na sima nango azwi mbongo batindi mbongo awa petit wana o ya ngola asimba kine mbongo te apieka kokozo neni petit sokoko confiance atinda mbongo petit wana pesi code sake sokoko sokoko apesa mbongo mbongo wana batie kozwango awa 34000 euros na 34000 wana azwi ndambo apesi mwasi na ye azana Anvers po apesa ye mbongo ya notaire. Mbongo ya notaire ezani na bato bazana Afrique awa na poto tozwaka mbongo ya bandako ya banyongo mais soki ozana mwa mbongo na yo exemple batie ndako 200,000 euros okoya na 20000 balles 20000 euros bapesi yo ndako yango moni sokoko akosi bato ya agence ya Gauthier alobi nazo pesa mbongo bino bo pesa la déjà kuna ngana nazo pesa bino awa petit wana koma zaki na ye ignora koma yoka ka sokoko petit sokoko azwi mbongo atike kuna nini pardon ati code apesi kote kuna sokoko apesi na mbongo te awa bas na Belgique ba servir mbongo bazwi ndambo ya mbongo bapesi mwasi na ye po asomba ndako apesa o bapesa mbongo ya notaire ndambo mosusu yango bapesa ki waya basumbaki nango mituka mbongo wana waya motango asombe mituka ayebaki te place mbongo na yoti Gauthier azana na matonge bato nyonso bayebi Gauthier na entrée ya garage ya ba Rwandais bakende ko se renseigner makambo na zoloba ti lelo sokoko apesa mbongo wana te donc apesa ayebisi agence pesa mbongo ya zo pesa kuna ti lelo 34000 wana ebima te et comme soki abeba bengie akomo finga biloko ya mama na bato petit sokoko bozo mona mbongo bozo kumise nango to soki wana te na agence la grâce o ya zo kumisa wana a frapper bango lisusu bo pesa mbongo kuna ngana zo pesa awa bozela na yo kisabino moi de toute façon batebele basi ba yoki yango mais ngana yo kisabino moi voice muke ya boyoka escroquerie na ye ya mutu oya za koloba koma soko petit sokoko téléphone mosusu eza wapi gradi bo pesa na téléphone na tindela ke na son bandeko muto bino bozo loba ke azana mbongo ngai depuis kala na budaka ye azana mbongo taza mpiakere ngazo yo kisabino bato ebele ba yo ki image en son wana mais ngazo yo kisabino petit sokoko tout droit na mbulo ya yo mwana ya mama okoka pembe partout parce que na tikela kiyo comme yo lobi ke oyebi makambo na biso ya politique yaka na yango to yebi ke ezali yaka na yango exposer yango yaka na yango pour que tu saviez tout ça mibali na age ya yo tout droit na kanai kaka waya mbaka yango na kanai kaka pesa ngai bandeko boyoka masolo ya petit na bino sokoko po ya lobi batanga ete menga na osepeliso petit na nga sokoko comprendre na ndenge na kosela bando bengo ka petit ta ndenge obatela ke olatela bato ba bako se atango ya musée Kabila yo kanisi bato ba obanga yo petit oyo bandeko bo partager komela ye hein bo partager petit sokoko na mbulo ya yo est-ce que yo koka mwana ya mama sokoko okoka toko silisa yo gaz le 8 juillet bandeko na ngai concert eza ya makasi et na concert eza kuna tosengi manifestation ya makasi bandeko na ngai
olingaka Congo, olingaka peuple congolais, bino moko bozoyoka ba projet ya bato ya maboma ya boye. O bazolinga peuple azo kufa na este. Bato baza ko souffrir na este. Bango baya ko binisa biso awa. Hein? Bango baya ko binisa awa. S'il vous plaît, tiens encore s'il vous plaît. Hein? Baya ko binisa biso awa. Tala mutali boma oyo. Na bako si atango wa musée. Ya vert. Oya ko telema bike oya ko meka ko tanga kombo na ngai. Nga d'ailleurs na tanga ngolisu na ndenge mabe. Petit Sokoko. Hein? Petit. Comment vous avez ventilé boy? Bande qu'on a so na révélation moko moko ko yebisa bino boyo kanano masolo ya Petit Sokoko. Petit Sokoko. Boyo kaye. Je pense que bato ebele basi bayoki yango. Mengala kolingana yoki sabino lisusu. Po boyo kake aza Stepha quoi. Un fait man. Escroc. Aza na ina iloko ya malunga te. Comprendre? Na ebite. Bozela nazo luka. Nazo luka bande ko ngai. Na yoki sabino na ebike bele ba yoki image wana. Ya koma mwasi moko azolela mbongo na ye. Zongisa mbongo ya bato, vutula mbongo. Petit Sokoko, vutula mbongo ya bato. Boyoka. Opesa nga nimero boketu na benga boketu nga pe na yalo waso koko na ebi vya yalo waso koko te mobali nga ko benga boketu nga na suana na le wako soko kwa koma tina niveau finga mobali nga ba bêtise nga pe na fingi na bibi yalo waso koko ya mama na yo moko na ite so za la PD school na fingi to koma nga to koma na parquet to suana na ye na tongo la muki ni image senga nga pardon mama limbisa ngai nga pe na za chrétien botika kaka to okende jungu so pesa nga 100 000 kwa 200 dollars nga biyaya omone nga za na passe ko pesa nga 200 nga bi onje ki nyongo to basungaki yo nie akome ko pesa ba 500 ba 650 nani ketika 1350 mbade bengi biso to kenda koma okoza ko loko te ya ko banga kombo te akoma okosa biso na izo kende kabinda aloba ke kabinda mbali nga bi lokuta to ose to fana liboso to poto bato koma ose ko to so to ba ye ba escro to vandi liboso muli biso to zona kata atambo na kuna kabinda nita koma tambo na reno moko boye soki akoma ko luwango amoni bisa dévier asalisha tuni mutonga obetere poto to vandi to tali to mona yako tindela biso apelo ndite zana boya shedi bwa ko zombongo na bino kutu nyoso tete bwa ko zandako o mususu po jera salika desando la mikolo makati yo mbongo ngweze jera otonini ya hotel nini je dis ma tete ba na kakita kino na kabina lobi to kena ndako na sate beta porte na ndako na ele ko le scoto kena ndako de beta porte na sima bande obozo yoka muto alobi aza na mbongo. Moi si o bozo ka explication na ye ça veut dire il fallait que akendaki na agence la grâce ba yebisi atinda soki $7,000 et 7,500 kaka ndenge auti ko frapper Gauthier Maserati qui pas vite na pesi mbote hein kaka ndenge auti ko frapper Gauthier a frappaki disu na la grâce société azoloba ki atinda ki mbongo ebele a frappaki bango 7,500 ça veut dire ake wana ayebisi bango ke tala bo pesa bango déjà kuna mbongo bo pesa bango kuna ngana so pesa awa bino bo pesa bango déjà kuna bande ko boli misanga na palais ba osa ba travaux hein bo yango bozoka mama kelele na palais bosa ba travaux quoi yango bozomona ke awa kuna akosi kuna ke bo pesa nazo libérer mbongo awa na grâce awa ba servir je pense que eza parmi dernière mbongo o bokecho aswaki 7,000 pona ba makambo ba mituka sisa so makambo ba mituka po mutuka ngwa bande osomba ngona banyongo abande opesa muke apesa ikashite azaki api atini 1000 apini be 2000 de mituka momoni bokecho asimba je pense que dernière montant oyo bokecho asimbaki yangwana ba escroquerie agence ya bato ayebisi bato agence bino bo pesa jana Bruxelles ngana zo libérer bino awa nde solo boyoki mama bazoloba mwana bato balongole musala ba pesi ayebisi bango te Sokoko si apesi mbongo kote ba libérer kunzoka Sokoko apesa mbongo te na silisi wana te mutu aliboma boye un mythomane
parce que na bado kende na gentil na monique sokoko alingia sakana bato okomemela biso distraction te toza ko mobiliser mais toza ko répondre yo na koko dikoko suki ya pembe partout yo kofi yo kanisi boko sakana na bato ndenge bokamba osa ozo sakana ko aza nani sokoko nani kofi sokoko aza na état normal te période o eza période abela kaza na maladie moko abela ka eza maladie périodique ya folie. Nini Kofi Olomide il faut reporter aux plaintes bande kwa sokoko bon porter ye plainte parce que sokoko azana moment ya maladie ya liboma oyo abela ka périodique oyo ngala zoro ba famille na yebi na moment ya boye abeba na kana batu nyonso na kopesa mino exemple bomona ki tango anini Kofira koko dikoko aninga beta concert biso totinda sokoko te abenga Kofia ye moko abenga na ndenge na ye amikumisi kuna ebisi Kofi na kobimisa ba soda wana zaki en plein liboma na ye mais awa azonga ki normal à côté na contact na Kofi a s'excuser omoni mama tolinga tofinga mama boye lelo su azongi liboma o bomoni asa en pleine folie na ye saisonnière to suki wana te petit kaka petit sokoko ya bazomona ki asa na mbongo petit sokoko obosani ke obimisa ki ndeko na biso ya kotumba quelque part awa na poto oyebisi biye akita na mboka moko boye na boye kopesa ba détail nazoti na mbongo bande abimisi mutu ya ndako na ye atiki bana na oti na mbongo lobby soit déjà vol mutu abata defi na mbongo afuti billet avion pour atende côté ya kotumba tango boyoka ki wa mbo awolobi ya makambo ya kotumba mutu azwa vol akenda afandisi mutu abato 3 mois bazo benga ka lelo lobi ti lelo mutu abato azonga o akosombele ba biloko moko na boy ko pesa ko loba po to pesa avantage na ba nini ba adversaire mutu abato abingi a déplacer mutu abato mais mutu na déplacer na billet na ye et pourtant il sait que mutu na kofuna kufute lo billet non yo somba déjà billet kaka ngai na zo sombi selo tango zo koma kuna mutu abato azui billet akiti na mboka moko ya pembeni wana banda ko benga ka sokoko petit sokoko un fou joyeux ali moi ti lelo apesa mutu wana ti azonga siko mutu ande ngwana bino bokende ko ibisake azana mbongo apesa ki bino 300,000 akobimisa yango wapi na ko yebisa bino liboma na euti wapi nazo yebisa bino liboma na ye euti wapi oh comment lumière na ngezo kita boy pamba c'est quoi c'est que c'est papa oh maziratia za na réseau ya koloba ke sopanga ya bandeko liboma ya sokoko euti akotaki na ekola basango un certain moment nazo na ba révélation ebele akotaki na azakotaki na comme sango yango moni sala yeboye ezaka chaque jour te ezaka périodique nazolo bango te pona po alobi biloko na te ngana ya koloba makambo eza vrai azana en pleine crise ya folie mais na folie na wana tokotika te po ya kosala bozoba surtout tozo mobiliser pona ko confondre ba kofira o kokobar akomi ko bomba na sima na ye akomi ko bomba na sima na ye yo petit sokoko yo kanisi ke arena eza ndako ya tata na yo olo bate orchestre ko beta lobby ya Kofi mwa oyo ba pesi pe tala folie no place zo tinda yo petit sokoko Bokecho en pleine prison abengi yo pona mbongo ya avocat naza kotinda Bokecho lobi na kotinda mbongo wana donc yebisa ba mama baza la calme ti lelo na ndenge Bokecho abima prison apesa mbongo ya avocat te boyoka ki Bokecho alobike mwana nanga mutafuti mbongo ya avocat muto bino bozolo baki apesi biso ba 300,000 na ba 200,000 et pas bino ba combattant ya esprit faible ba combattant ba mpiakel soko yoki kama makambo mbongo ba moko moni za vrai
mbala moko boyoki kaka makambo ya mbongo momoni mpo boza bampiakere bolingo osala te okomi kokalkule déjà 60 000 85 000 plus 300 000 445 000 donc soki ekwei na maboko na ngai nombre ya bulu ya bangi oyo na bandomela par jour soki namelaka 10 grammes na matimba mo na 100 grammes ya bangi bato ya esprit faible boyoki ka mbongo mbala moko bokanisi bato nyonso baza besoin ya mbongo wana vous avez des problèmes avec un fou. Kofi Olomide tika koko di koko tika ko utiliser Petit Sokoko as en pleine folie nini crise ya folie alobi muto atanga ete ngai na tangi yo Petit Sokoko bino pe ba combattre esprit faible boyoki kaka somme kaka mais entre biso na bino mais bino ba uti kotanga bino ba faux combattant boyoki Petit wana Sankara atangi bino na Kishasa kuna bato bozo solo na bango po musique ezonga batangi bino est-ce que biso bato totinda tanga bino Petit Sankara atangi bino atangi bakombo ya bato baza pour musique bande tokanga musique oyo na ba raison ezalaki parmi yango l'occupation rwandaise ba raison nango ezalaki ke ba viol ba massacre ba raison nango ezalaki ba détournement siko yebisa ngai lelo bino ba ex combattant ya esprit faible lelo bokomi koloba musique ezonga eloko nini échanger na Congo o bokangela ki musique avant o etindi siko bino lelo bolo ba musique ezonga boye bisa biso ke eloko bo échanger mais peuple zaïrois boza quand même na mayele muto ya ko manipuler bino te ndenge Félix apona ba intérêt na ye moko a manipuler ba ndeko na biso ya Kasai a manipuler peuple ba faux combattant mosusu ba lingi ba manipuler bango bino parce que bazana ba intérêt moko boye na o bazana biso so ba promettre bango so ba po congolais asa capable ya koteka Congo likolo ya promesse. Merci mingi Thierry le commando. Congolais asa prêt ya koteka moninga ndeko na likolo ya promesse ba petit oyo ba combattant o batangi bango na epa Sankara bazo linga ko manipuler bino bazana ba intérêt kaka ndenge Félix a manipuler batu mususu pona ba intérêt na bango moko c'est comme ça ba petit mususu ya ba combattant bazo linga ko manipuler bino po bango bazana ba intérêt na musique wana ba promettre bango quelque chose. Oh boyambaki Laurent Sokoko ndenge ni momoni ndenge bosuki me bozaba liboma mikolo menenge boza toza pe ebela toza mikolo na basuki apembe ebele pe tobota est-ce que tango yo bota ka mwana na oyebaka te mwana wakozala muyibi mwana oya kozala escroc mwana oya kozala ndumba oyebaka oya kozala ingénieur oyebaka esa ndenge mwana komba mutu tango aye na esprit ke omoni mutu oyo aye comme combattant bot fandi na yemo mukembo tokomi omesana naye si etobia za combattant siko soki ya baluki ya biso peuple mokonzi nini est-ce que na kati ya combat mutu ya liboso abaluka eza ye Petit Sokoko eza ye boyebi ba na Paris wana ba Martin Sali bani baluka est-ce que peuple mokonzi nde e balusaki bango mais eza na ADN ya peuple ya peuple congolais ce sont des traîtres eza na kati ya ADN bandi ko boli msangai toza en plein travail na kati ya ba travaux na mndako mutu aye ngai na biso siko toza na mesure na thermomètre ou bien la mesure ya comité ce que mutu aza combattant ou bien sincèrement toyebita toyambi na combat ba départ esalemi boni o nazomona Petit mosusu oyo aza koloba kuna ke o tu kozala pa chibala kala mingi te na boy kotanga bino bakombo pona boy kokotisa bino na komatisa po biso to aller vivre peuple mokonzi za le vivre tout droit na kanai kaka waya mbobenda bakarwana na mbulo ya yo kokozongisa muziki ekoti bo sentir ndekri ya mikolo yo mikolo ezakaka tout droit
tout droit nakanai kaka waya mbaza yanki abendi bakara waya mbaza yanki bakara ndenge wana bapesa mingi ba momi opesi mwa momi banini mais yo mwana mbali opesa mwana momuninga na mbali ndenge wana bo oza yuma oza yuma tout droit nakanai kaka yambo waya mbabendi yango na mbulo ya yo mwana mama okoka musique ekobeta te le 8 juillet peuple zaïrois na le 9 il faut te frapper bande konanga bosenga ba congé problème eza boketu te makambo bomoni ba attaquer ngana boketu eza ya biso te eza plan ya ba rwandais eza plan ya ba rwandais et soki bomoni makambo ba attaquer ba lobeli biso ya lokuta okomona ke kaka bato baza ba pro rwandais surtout bato à Paris na mosusu aza wana Bruxelles bolole momeli jamba ingénieur ça veut dire agronome asala agronomie donc alingo yoka place nini bange zate agronome bosali ba émission beaucoup mais bozo comprendre que langage o ya Koffi Olomide langage koko di koko na langage ya Petit Sokoko eza danger pour la nation nani ayebi te que Koffi Olomide koko di koko suki apembe partout que aza pro Kagame siko tango bafandi boyina na Petit Sokoko mutu aza en pleine folie saisonnière mbala moko bozu yango bozo mona te que eza danger peuple zaïrois musique o ya un père eza musique o eza kolinga kofu yango nde porte clé e fongola makambo tu bande ko bo partager yango nde zo linga e fongola porte ya makambo tu tokota na distraction musique ezonga mboka na biso donc voix ya diaspora bande yoka mate voix ya diaspora zo yoka ma à travers blocus ya musique yango monike bazo combattre quand il faut ba memela biso musique ba combattant ba esprit faible wana bala moko bazo sala ba campagne bino pe bozo yoka kabango peuple zaïrois tous ont quand même conscience musique tokanga kiango na ba raison na uti ko yebisa bino mais eloko nini changer lelo na Congo o epouser siko batwana balo baketo longoli musique et tolingi nini tolingi musique ezongo ba yebisa biso raison nini oh eloko nyosi zaka na suka nango mais oui occupation pe faut ezana suka nango est-ce que occupation esili oh eloko nyosi zaka na suka nango il faut ko fanda ko solola mais boti na Félix ayoka na bandeko na eba luba e ba kasaye abomisi bangoti musique ekobeta te tina 2095 peuple zaïrois ndeko na ngai senga déjà congé likambo ya ba petit impérial na moni bemba combattant mosusu bazana bango ni show ni foi oh ngai makambo ya pokomba ngai na moni ba musiciana totala bayemba ki yo moni yo kite ba petit baso komisa Félix boyo kite ba combat ba petit wana baso komisa Félix po ba combattant mosusu bazana bango ni show ni foi ngana moni makambo ba pechuana to bando tala kaparka awa kaparka ikozala te kaparka ezate tout le monde na saki moko muta obeta musique azate soko moni olembi kozala hypocrite te zala na kaya bato bazolinga musique kozala hypocrite te to mona ke bozana biso nzoka boza batanga mbo mosusu bozo oyebi bandeko langa ebele baza ko mobiliser même te pour na concert ya le 8 hein. Et puis baza ko mobiliser te pour baza la kati déjà. Baza la kati bandoki ba vampire, des sorciers. On va vous gagner. Donc on gagne bino ba combattant ya faible. Oh, omoni ba il faut que tala pas cas par cas bon bango peut-être ba beta ki ba kumisa ki Félix te mais yo ki ba bino boyo ki te ba impérial ba kumisa Félix boyo ki bango te génération Félix banani et génération Fachi banani musique ko beta maté tina 2004 moni muso ko 2098 et ko beta maté diaspora makambo bomoni poyo mo petit nini Sokoko oya zabita za début à folie ouais tozalaki naye tozalaki naye
makambo ya alobi ke soki alobi aloba yango alo po toza mibali toyebi makambo tosala aloba yango pe aloba yango mobimba apesa ndambu te aloba yango nyonso na kati ya komba tozoluka bambongo tozoluka tu mpona kosala masolo aleka aloba po toyebi ke aza na babiloko wana tu comme toye comprendre que musala na ko enregistrer bato a publier yango ba biloko tout auto bande ko sona makambo ya balar balu a publier yango tant ba petit baza en pleine folie saisonnière ba petit sokoko batali yo kanisi ke baza ko banga ona veste lokola mutu a musée ya gouvernement musée lokola nini mawapanga mwana nanga yo sakana yo kanisi batoniso ba faible en esprit au cas où tu es pauvre et faible en esprit, ngai na kosana au face. Ce qui te bande ko éviter, to lo batie ko créer ba polémique té. To mo yo comme ke ne musika. To mo yo comme ngai na kosana au face petit sokoko. Nazana mbongo na hotel avec mbongo na hotel na émission les 30 na ozo ngiselo mbongo na yo. Comme ça, na kozala ndenge nzambe Yesu azaki devant diable. Azali il y a rien de toi à moi. S'il y a quelque chose de toi à moi, c'est les 700 € que je vais te rembourser. C'est quoi ça? Un fou saisonnier. Bah, mususu pe bazoza. Sokoko atangi liste, atangi mbongo. Ala kisibino ba coupon. Ala kisabino ba coupon. Ala kisabino ba coupon. Bomoni coupon yo. Dati boy boy. Monta yango yo. Bomoni coupon. Ala kisabino yango. Après to calculer. Soki asala ki ba virement, oui. Et ça va virement mon soit qui pona ba t-shirt mon soit ayebi makambo yemo ko ayebi po jour tokoyawa toko poata ye mais kaka ta komona ndenge na place ba okanga ye mais biso to ba esprit ba lâcheté pona ba notanga bato pona poata bato oh na yebi makambo na sala ngo soki oui to sala mibali to zo luka banzela soki okoloba loba makambo za nango soki bato bako bamba bako oza ndoki ya solo eza yo est-ce que makambo oyo kota oyo koyeba yango eza pona muyibi ou bien pona détournement ya mbongo soki makambo mbongo ezolo bamba banini eza pona makambo bitumba soki oyebi yango très bien muyibi sorcier ozo intimider bato na bimisa yango makambo ana peuple na biso alukaka solution ça veut dire biso to ami bal to bandi to luka solution bimisa yango un fou saisonnière kala mingi te bomona zongi normal akoyako bande ko bolimbisa ngai bomoni tango wana na zande ko loba boye akoyebisa bino ki out en pleine ni folie tala petit sokoko dani petit sokoko baza ko manipuler baza ko sakana nawe pa ya Koffi Olomide complexé pa ya Koffi Olomide koko di koko oza complexé yo petit sokoko et pas ko ya petit Koffi Olomide wana oza complexé tala ndenge za ko enregistrer yo azo lo biso lokola mwana muke peuple zaira to kota na ba distraction wana o nyoso lingaka Congo bosala ba stati bosala ba mobilisation ma concert o ya le 8 juillet eza concert eza ba enjeu tout eza concert o eza kolinga e fandisa ba Rwandais Chilombo amema bato na distraction ndenge amemi bato ba kino na makamba concert ya impère et ya nini ya wenge yango moni batindi ba petit wana baza ba éclairer pour ce que eleki c'est fini yango moni ba combattant motu ya sans esprit tozo mona mabe ba petit wana te bo bino ozo Marie Paul azalaki asalaki mabe Paul to kanga to petit Marie Paul asalaki mabe bado kanda nazana ngo na yebite alobaki mutu akotanga na ngai na tanga kombo na iti petit wana sokoko mais comme alobi oya kotanga kombo ya kocha mbongo na azana mbongo te bandiko na ngai c'était fait man mythomane azana mbongo te mutu akosabino te c'était voleur frappeur azana mbongo te
Même les gars, on a confiance, c'est vraiment. Donc, balingi na pena le ba 300 on a te quoi. Confiance mon amuto ambongo ne ngwana atikai. Ero asiake na Angola po bende. Ayebike azana mpiake yango mona za ko arrester. Confiance ko arrester muto ambongo te po ayebike aba ba intérêt ali na ko benda. Confiance ko arrester ete muto ambongo. Akwa arrester te po ayebike soki na arrester ko bebe. Mais ayebike na za en face un mythomane. Un fou saisonnier. Peuple zaïrois. Tout se concentrer dans la mobilisation. Il y a le 8 juillet, dans le 9 juillet, et Zali va concert, il y a occupation, où ils ont produit par Félix, dans les Kinae, pour Bayaka va fongoula nzela va concert et zonga. Boniko, au fandi boy na ambakos, wana soki ya bakos, ya tango bato amuze Kabila. Oye kaka boy. Biso peto banda Olanda, tala même na ilateli, no muto ambongo azala lata kabongo. Vesti mo boy kuba boy. Et quand tu même faire bien te. Sokoko yo za mbongo yo petit. Petit sokoko. Olobaki muto ako tango ko tia mbongo na moyen. Na fanda kana vert. Petit sokoko, un fou saisonnier. Oh, talaka batu mususu oyo, ba fuli yo yebana ki yo. Petit sokoko, oyebana ki wapi? O escroquer ba mbongo batu, o pesi wayambo, wayambo. Tout droit na kanai kaka benda bakarwana, na mbulo ya yo. Mwana mama, est-ce que okoko zongi sa musique? Tala muto ali boma oyo, suki ya pembe partout. Yo na Kofi, équipe moko nationale ya blanc. Soki to bandi ko luka ya noir e komona na te, équipe ya blanc partout. Bande ko bo partager comme la eko. Au moins ko respecter mutu na ko éviter atoti kai kaka. Etinda ka mutu a pousser. Bo e bo tindi ka bo yebisa ye. Abinisa makambo azana ngo. Toza makambo oui. Toza makambo. Na ye moko Félix ayeba ke boketu na iso batama bato blague te. Ayebi ke to bato blague te. Après bitumbe kene na mbongo. Acha makambo tu na meya atanga. Tala bolole o ya mukolo oyo. Yo kanisi ko yako intimider batu ba loba te pona yo o soki bolobi na ko bimisa incident soki diplomatique. Sala yango. Tala kizengi ya mukolo o za na moza soit na mbongo o kimisi mwasi na ona bana ba yeko senga ngunda na Belgique. Yo za na mbongo muto mbongo akimisa basi ba senga exil. Tozana ngwa gentil okomi komona lokola un fou. Sokoko numéro na ngai oyebi yango. Numéro na ngai oyebi yango. Nga naza kinwa te o bazaka azolo bazo bondelo polo bya ko senga yo. Nga na oyebi na zongi so 700 bali na yo. Nga naza batu ba kinwa bazalaka ba kumisa ka batu lokola bino batu maboma lokola bino. Sokoko oyebi ninga na bando sola na yo oyebi ko bando sola muto aza mira ama maturité oyebi. Oyebi to bando sola muto aza mira na maturité. Donc babuzoba na yo wana memela yango na batu mususu. Mais soko lindo chama tuma mikoso na makambo mboka ngana kona ko attaquer yo. Na ko attaquer yo. Loba biloko zolinga o loba wana. Yo sana mbongo yo. Soki to sola ki na makambo mbongo oyebi mbongo keza mbongo eza ya yote. Eza ya yote. Tala bolole oyo. Muto a vivre na ba femme de nuit. Olingi na beta ni solo na yo oyo sala ka musala ko zoka ba jeune fille okende ko teka bango na Brazzaville. Musala yango wana. Oyo zuzu ba jeune fille kitoko ba commissionnaire a basi na Brazzaville. Ngai moko na kosila na yo konso ki bato balobi botika ete muto ali boma musi foko beta ye. Foko beta po to monto zo tika ye to lo to éviter azo condamner buzoba. Ona ko chiaba mbongo nanga. Yo za na mbongo yo. Aaron oya tambola kana bokechu. Leki nanga Aaron. Mikolo yo koya okotambola kana mingi te na 4 pine na o somba kala mingi te. Tozo kende inane. Vie Edi Bolombo. Edi Bolombo.
mutuka na ko changer mutuka na wana ozozo mutuka mosusu ti lelo ngai moko na ko sombela bokecho ndako na Kishasa yo pe na ko sombela yo quelque part donc ti le moyibi aventurier frapper fait mal tala bolole o kanti batiki lo toka isike bato ama biso to ba master na yo baba memie na voiture kingo libanda Nzambe apambola bino madeko na ngai poso na continuer boye na ko crasher sur ebele makasi parce na méchant ya muto okanisa ke parce que ba fuli yo yebana ki yo petit sokoko yebana ki wapi nani ayebi yo petit sokoko yo na bengi yo petit po epe okanda obimisa ozanango. Merci mingi la batuba koti Nzambe apambola bino. Bonjour peuple de diaspora. Na juste correspondre Bokechu na iso na première phase où il va confirmer qu'il n'a pas ça et l'autre qu'on a la diaspora et yami ba na ko pesa ba mise en garde ce qui va continuer de sous ya ko priver musique na poto va continuer à ko lobake non na kombo na ngai naza ko panza bino sur le plan politique ya makambo yo bolingi bosala na koloba na même na ba ko citer même ba kombo et ko provoquer des incidents diplomatiques et puis beaucoup sentir que naza muto te beaucoup blaguer nae bon mekasu ko likala media bon mona makambo ngana koloba ba ko arrêter bino même yo ko ketu déplacement yo sala ba o kango ko sala prison pour ko kera directement na RDC. Maintenant il a confirmé au cas Bokechu le 6 janvier 2020 aujourd'hui $2,000 l'agence La Grâce na Bruxelles na Matongé. Le 8 janvier 2020 aujourd'hui $1,500. Le 10 janvier 2020 aujourd'hui $5,000. Le 18 février 2020 aujourd'hui $2,000. Le 24 février 2020 aujourd'hui $4,000. Le 6 janvier 2020 aujourd'hui $2,500. Le 8 2020 aujourd'hui $1,000. Le 7 octobre 2019 aujourd'hui $3,000. Le 15 octobre 2019 aujourd'hui $5,000. Le 5 12 2019 aujourd'hui $10,000. Le 27 12 2019 aujourd'hui $3,000. Le 3 janvier 2020 aujourd'hui $15,000. Na total mieux surtout et sali $54,000. Agence La Grâce na Bruxelles na Matongé. Où est la première liste. Deuxième liste n'a pas annoncé un lobby à $100,000. Après le lobby n'a pas annoncé encore la liste mususu il y a $100,000. Et puis mbongo oyo na tinda qui jamais yo ko quelque tant que musicien. Na tinda qui on a compte il y a peuple mokonzi. Mais non comme musicien. Quel album oyo ko sala ke pesa nga succès. Nga na vie na nga mboko na lobaki ba ko yemba nga na musique te. Quel album oyo ko sala pour na futo ba mbongo yo surtout plus de $300,000. Plus de $300,000 à part la mituka. Nous avons quel succès. Nous avons na Luanda depuis 2002 jusqu'à présent. Luanda Mbabayelinga. Et fais gaffe, on les canissons à la télévision, on a Bokechu, on a Eso.